Tulunguma. Toye kolela comme dit la parole de Dieu, tolela na ba oyo surtout bazolela. Mais oyo eza maman ya musika te, aza maman biso ya pembeni, maman Christine. Sangoza qui a passé kolamka na tongo babenga mon bien-aimé neveu national de mtabenga inga signalenga que Marius maman Christine a kufi. Eza sango moko oyo ya pasi osaki pasi maman tozaki na ye une maman oyo abandaki ko représenter spirituellement déjà papa Alain Moloto accueilli. Nous sommes descendus chez elle na résidence na ye na commune ya Kinshasa na avenue Ngungu parce que bato belé ba yebi adresse ya nini ya Jamaïque. Maman azali sous na Jamaïque azaki déjà na résidence na mususu ya commune ya Kinshasa na avenue Ngungu. Donc nous sommes là avec le frère Franck Moulaja, le frère Bronson, toza wana tozo zela mwana bana o bakendaki na morgue toyeba nini lekaki. Donc biso jusque là le frère Marius aussi aux informés de la maladie maman Kofi. Te toza informé te tozela bato bazaki na mama tango akufaki nde toyeba toza wana na lupangu eza na fils aîné mwana ye ya mobali wa Elboso aza na morgue nde tozozela ye soka ezongi tokozala informer websa biso soki maman akufai na nini. Mais ce qui est vrai information est sûre que bandeko nyonso to bayeba ke maman Christine aza souté na bomoi maman Christine a tiki biso. Aujourd'hui le frère Alain Azal Souté, il est parti depuis ça fait aujourd'hui combien d'années que le frère je crois 6 ans ou 7 ans, c'est depuis 2013 si je ne me trompe pas, suis mémoire Mangazoko Sanate, je crois 6 ans, 7 ans déjà. Frère Alain et maman Christine, baboti combien? Baboti bana combien? Bazana bana 4. Bana 4. Donc on peut dire aujourd'hui que disparition peut sur sa maman orchestre peut sur ses coups finalement. Non. Alain Moloto ezaka présence na physique te Alain Moloto a esprit. Ouais. Donc les esprit au sozo landa ba musique union soto lelo c'est Alain Moloto. Donc Alain Moloto a vivante mais esprit na ye eza na kati ya bato ebele surtout génération ebele oyo lelo musique oyo ezobetama lelo eza génération Alain Moloto. Ouais. Malgré aza vivante mais esprit na ye eza na bato ebele oyo bato bazo composer banzembe lelo soki lelo composition ekomi ndenge ekomi wana c'est Alain Moloto soki musique ekomi mingi l'adoration c'est Alain Moloto donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la disparition et à maman Christine? Son fils est là. Là nous sommes en direct sur le fils de papa Alain Moloto qui vient d'entrer à Outi c'est qui est vrai à Outi hôpital à Outi place corps Ezali na morgue. Je pense que Batiango na hôpital au moins crédible. Akufaki quelques mois après, Christian ayepe kokufa na nzela ya accident na Ipen. Quelques mois après, Alain Moloto pe ayeko kufa. Lelo je crois bien depuis 2013 à 14, maman Christine Payero petit abisso donc nembi bezolo bake. Nous devons glorifier l'Éternel dans toutes les circonstances. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Est-ce que il y a Christine Rosa le perte monnaie par rapport à l'orchestre? Non, et la perte monnaie pour notre corps de Christ parce que maman Christine elle ne faisait pas partie du groupe Alain Moloto ya Gaël à Banaki côté mais oyo adalaki ko coordonné ko landela nyonso c'est pasteur Atoms ce qui pour moni na Gaël Atoms pas même touche na kacha Gaël. Donc, acteur signé Batika qui a géré le groupe et avec maman Christine. Alors, tozali na commune ya Kin na avenue Ngungu esika mwase ya papa Alain Moloto banda kofanda. Atiki biso mokolo ya lelo malgré tout balobi moyeba loba ezate. Bazo zela na bato bakende ba morgue comme ça arrivé na monde oki ko bato na kati ya repas. Ni bavandi la matanga qui est ça va ça la programme jusqu'à là
etani tongo etani na bomoi na ngai yango nakofa